Amis téléspectateurs, napesi bino mbote bipai biso bozuli baku ya kolanda biso toza samedi 31 janvier 2022 mokolo ya suka pona année 2022 nga déjà nalobi na bino boye bonne année na bino banso lelo za mokolo ya suka ya année 2022 donc numéro pe ya suka pona Canal Presse La Liga, le meilleur championnat du monde. Nasuka émission, na kobenga moko technicien moko oya Canal Presse, boya ne fiske, baya ne fiske bo mona bango kaka. Boya lelo numéro ya suka, ya Canal Presse La Liga, le meilleur championnat du monde. Merci Nanzambe, maître des temps et des circonstances. Au bas télévision pour Namboula ya 2022. Dans quelques heures, tout ce côté Mboula 2023, une année électorale, ça passe ou ça casse. Tu dis que Nzambe yo bate la rabana na yo, bama ponomi, ekole kapé malamu, ekole kapé na kimia. Merci. Peboye malamu. Le on a représenté équipe technique té. Na suka émission bomo na bango. Moko na ba représenté moko ayao apesi mbota kei. Ayao apesi mbota kei parce que grâce à bango Nambula o nyonso 2022 nde bolanda ki Canal Presse nasala ngo nga moko te poso nazala ki nga moko me bon nga mona ngala ba etando ikete boko mona bango ba battre basali musala moko makasi na 2022 c'est grâce à bango lelo Canal Presse La Liga a compté parmi les plus grandes émissions de la capitale ya Kinshasa. C'est grâce à la technicien boko mona bango na suka ya émission na représenter bango na mte. Merci, Peboye Malam. Alors, vous avez la télécommande, vous avez même pas ce qu'à Saint-Instant ailleurs, il n'y a absolument rien du tout. C'est que tout le lot, samedi, le championnat, nous avons terrain. Samedi, nous avons loué le terrain, mais biso Santiago Barnabé au Camp Nou. Et ça toujours, il y a biso les deux plus grands stades du monde. Les Botalaki Lobby, qui a dit que Benzema Sila, pour qui Real de Madrid. Na équipe moko ya Espagne contre le championnat 2-0 pour la Real, 2 buts. Il y a Benzema qui a dit que Benzema Sila, il est toujours là. Merci. Peboye Malam. Alors, lelo un débat au féminin. De histoire chaque samedi parce que tata tozana la bango lundi et vendredi, tu peux se rappeler ba maman Tambaloba. Ba maman on peut ba ça la politique, faut peut ba yebana. Parce que 2023 il y a déjà élection. Donc lelo un débat au féminin. Canal Presse au féminin. Pour moi, on a une joueuse très talentueuse. On va mettre à balle qui toque. Ma maman Trozana Bango a développé ce sujet moko. Quelle retenir du bilan du président de la République, Félix Antoine? Dans une année, il y a une élection. On a ma maman calamité. Mais avant, tout soit ma maman, Bazali déjà dans le vestiaire, nous sommes côté. Bazali dans le vestiaire, pour moi, on a déjà calamité. Nazonga pas Mike qui reçoit 2 éléments kaka. Yaliboso, le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est arrivé hier soir à 19h45 dans l'aéroport Bipemba na Mbujimaï pour une visite de 3 jours. Chef de l'État a fêté Noël na bana Mbujimaï. Mike Amwaka Fachi Beton comme Gilobi na pourquoi na Mbujimaï. Fidélisé avec sa base naturelle, c'est le leitmotiv de la 3e visite du chef de l'État au Kasaï oriental. Il est 19h45. Le vol régulier de la compagnie aérienne d'aviation CAA s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba. À son bord, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le chef d'État a été salué à la descente de l'avion par Patrice Mathias Kabea Machi Abidi, un parterre d'autorités politico-administratives ainsi que la notabilité est-kassaïenne. Après les honneurs complets de la Légion d'honneur de la garde républicaine, le chef de l'État a eu droit à un bain des foules. Il a été ovationné par la population, défiant l'obscurité tout au long de l'avenue Salongo qu'il a parcouru à pied près d'1 kilomètre avant de prendre son cortège pour atteindre sa résidence de Mbuji-Mayi. C'est pour la 3e fois que le président de la République arrive au Kasaï oriental. La première fois, c'était au cours de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï en décembre 2021. La deuxième, le 26 octobre dernier, lors de la clôture de la 8e édition du Forum Makutano. Resté capitale mondiale du diamant en raison de son potentiel demeuré attractif, le chef-lieu du Kasaï oriental a pour vocation de devenir un hub entrepreneuriat et innovation. C'est dans cette logique qu'il faut comprendre les efforts entrepris pour sa visibilité, notamment au travers de l'amélioration de sa capacité d'accueil, intégrant les infrastructures en cours d'aménagement, infrastructures que le chef de l'État aura à visiter, question de s'assurer personnellement de l'évolution des travaux. Il mettra à profit son séjour pour des rencontres avec les forces vives de la nation ainsi que la jeunesse. Voilà, le chef de l'État est arrivé hier soir 19h45 l'aéroport ya Bipemba, le chef de l'État relié à Noël na Mbuji-Mayi, donc à fêter na bana Noël, à profiter de ce jour pour nous visiter quelques chantiers où ils abongo na Mbuji-Mayi. Alors Charles-Marie Vincent Luemba, bonne année na de kunangai moninga na ngai utokoli na ena bandalungwa. Charles-Marie Vincent de Luemba na pesio nambo tepe bonne année, sans oublier Basile Chabou, Bouzaï Bele Baïva Wangana, Bana Bandal Nyonso, hein, Bandal c'est Paris, rendez-vous na 2023. Bana Bandal Nyonso tout na pesi mbote mingi na bana funa bino nyonso na pesi bino mbote. Alors comme toza na suka ya mbula tonito bana mbula ya sika papier mpiana oaza bongo député provincial élu ya Maluku pe rapport questeur ya assemblée provinciale ya a présenté ba fait na pour la population tolanda maika moka nasengi na bana Maluku bana Changu bana Kinshasa boke no kozwa ba carte ebele pona nini kozwa ba carte bato ba ko sabinoté carte d'enrôlement jusqu'au près du content de carte d'identité et zo couvrir biso soko zi carte na ezaka pona maponomité et ko sunga yo yambo pour que ndeko na hôpital ba yamba yo ba senga identité OK audience quelque part ba senga identité au voyage dans la province ça ba senga pièce d'identité au fond la compte na banque ba senga pièce d'identité aux 8 problèmes net accident na nzela ba ko identifier na carte d'identité OK ne peut que voter il faut dans la carte donc na sengi bande konanga boke nous avons carte et belé pour permettre bino bozala ba bon citoyen bolongo na ba sana linga na nga boete na sala na nga boete wana ya distraction bozala carte et belé pour permettre bino bozala na lo lenge l'état a sengeli pour que lobby ozala bon citoyen. Message de V il y a 2023 na souhaité na bana Maluku bana Changu bana Kinshasa mobu elamu nzambe bakoko oyo apesi biso susu pema oyo akaniseli biso tokota na mbula wana aza susu na biso asala susu ya bikamwa abakisa lisusu ya bikamwa afungola ba porte place oyo makambo na biso totamba malamu te makambo etambola kitoko apesa biso ba société na bisika na biso tozali bana mboka bazwa misala ba condition ya ba salaire ya bato ebonga ba condition ya bato ezala ya malamu po ete munyoso yaki na mokipo na otika mutu te tant yaki na mokipo ye pas se retrouver. Je crois que mbula wana ezoya ezala malamu susu ezala malamu nzamba bakisa ya kitoko afongola banzela ba porte sika ya bloquer mamu so tambola malamu. Voilà, Papi Mpiana a profité du peu pour ko benga population va qu'elle s'enrôler enrôlement de GC Bandaki il y a lobby il faut que s'enrôler ce qu'on dit au participer na ma autonomie. Alors on appelle na sengi na bino population même s'il y a eu des petits couacs na ibandeli opération il y a enrôlement Seni atinda qui communiquer Seni a dit que nous sommes tous à la corriger donc allez vous enrôler ce qu'on nous soit
au que nous voter député provincial na yo bourgmestre na yo c'est fait voter ba bourgmestre o wana ba umeli makasi ka ko nommer ba mama nommer aussi la nambulo to banda faut voter ba bourgmestre na ba député nationaux pe président de la République. Alors dans le Canal Presse au féminin comme chaque samedi Santiago Barnabo na camp na les a kotonda na banda présentation pendant les 15 na ke koto. Alors maman Alice ça va bien PPRD vous soyez gros plan ko ba mona maman na ndako ba mona e na poto ba mona e partout Maïka Moka merci maman Alice Aza PPRD bonne année hein maman merci bonne année voilà. Na Ndekozulu bonne année na Balandi bonne année na bana Congo nyonso mokili mobimba merci pembeni na e bon eza figure moko direse yebani Amos Kabe ozali secrétaire général ya association des enfants de militaires maman Christela ye obani nanga fina nga sur na besoin de débat contradictoire na maman Christela yaki maane TVT mbote maman Christela pe bonne année bonjour mingi Ndekozulu mbote mingi na Balandi ya Canal Presse ya émission ya chaîne Canal King soki ndeko Amos comment ngana ye ya lingi to sala na débat je ne comprends pas c'est que moi je viens dire à la télé pour la famille militaire et à police c'est la réalité sur terrain alingi réalité débat contradictoire parce que ya ko ya na ba donner parce que on a na lobaka yango la leza ko leka na terrain yango nde la vraie réalité alingi débat contradictoire parce que ko ya na ba élément sous tonini nazotu na ndeko Amape. Moi, je ne viens pas je ne viens pas pour prouver les gens. Merci. Récolte le problème à la base. Na yango na terrain. Ce qui est un débat contradictoire, c'est l'élément ongai na lobakate onga na kosaka. Aya ko prouver sur la place publique. Et on a banda qui te que na débat contradictoire na joie qui courage na na communauté na tuni bango boza na voilà, merci. Na yango sur la place publique. Aluka kombo abima na ndenge na. Arobima yo katanga diembela na succès na. Voilà. Maman, il y a Greg 7. Oh, et logo, il y a Simal Tchabat. Bien sûr. Oh, bah, sous-traitant, il est président de l'Obara. Il y a sous-traitant. Il y a Chibé, il y a Jimmy. Oh, Jimmy Kitenge. Il y a sur Mbote. Et Simba. Maman Mbote, bonne année. On s'est présenté. Mbote Mingi Ndekozulu, bonne année, bonne année. Kombo nangai, Maman Laurentine Masaki. Voilà. Nazali, Moko Yaba Mama, ya Simalto Patrick et Chaba. Na pesi bonne année na ba congolais nyonso et puis na bato nyonso bazolanda ngai. Merci maman. Enfin le MLC Tindelbiso maman. DBP MLC mbote maman bonne année. Mbote Ndekozulu, mbote na ba téléspectateurs nyonso en tout cas meilleur vœu à tout le monde. Meilleur vœu na mokonzi na biso, meilleur vœu na scène na ngai ya Dynamique Bemba président. Qui donné Chimpamba. Dynamique Bemba président ezali structure na cadre structure d'appui na kati ya MLC. Nga nazali moko ya coordonnatrice, tozali ko travailler wana pour na président na biso Jean-Pierre Bemba. Voilà. Maman Magali maître. Il y a ça ya DCI parti à Vidé Timanga. Naza malamu merci na invitation à Lelo ezamba na libosona ya na la liga na tala rabino kaka na musika na télévision Lelo na ye okuta na bandeko basio bazalia wana balina kopesa bango mbote na PCP balandi na biso mbote pe na tombeli bango mobu molamu ya 2023. Merci maître Magali. Alors etikali joueuse moko a des chants. Bon soka ya okota na mopanzo ya opposition. Alors, tu as des missions. Nous avons avec le maman et les cas bien. Pour que ça nous passe, tendez ma maman, ou absent nous passe, ma maman Alice, ou absent samedi passé. Avec Bino les cas bien. Nous avons dit que ma maman n'est pas retournée en boca nabino. Tout retenir ni, nous avons dit na Greg 7. Na une année il y a élection. Tout retenir ni na bilan Fati Beton. 5 minutes na chrono. OK. OK, merci beaucoup pour la parole. Na bilan il y a une année. Ce qui tolobi to banda ko énumérer awa na une année bilan ya Fati est positif ayebi ko sala ko réaliser ba makambu ebele
na kopesa juste 30 réalisations. Na 5 minutes. Oui, na 5 minutes, na opesa 30 réalisations. Parce que si vous opesa même 10 minutes, na kokendeti na 100. Donc na 5 minutes. Chrono 1. Tobandi na gratuité de l'enseignement. Tobandi na déboulonnement ya système ya Kabili. Tokei na organisation des élections. Tokei na l'embargo oyo eza levé. Tokei na salaire ya ba fonctionnaire eza augmenté au moins na 45%. Toza na ba prime ya ba veuve o ba ndeko zo 35 000 francs. Et comme les bango 280 quelques mille francs congolais. Fermeture des ports illégaux, achat de 420 bis Transco, 680 trouvés. Baisse de billets d'avion, construction des ports en eau profonde. En cours, passeport Ekita, construction des routes secondaires. Sokoke, Lemba, ok na de la paix, ok na Makala, ok na Upeni, ok na Mpasa. Ba commune mususu, o ba mona na makadam tezala électrifié te. Na bila ya fati otozo lobela kino ba monyango ba province mususu ba mona mina te ba mona ba Transco te Transco eza na mai Transco eke na Kananga Transco eke na Équateur électrification ekoti na ba province wana campus réhabilité hôpital Mama Yemo réhabilité aéroport de Mujimai en cours de construction stade des martyrs en cours de construction on a relancé 4 bateaux, relance des inspecteurs, 87 inspecteurs de l'aviation, concours des magistrats pour 5000 personnes au bazalaï na chômage, bazu Moussala, un bateau de balisage pour l'océan. Un bateau de pêche. Na 1 minute 50. Na 1 minute donc na utiko lobaja stade de martyrs réhabilité concours des magistrats aviation relance de réhabilité stade zana mama en cours ba réhabilité stade de martyrs côté na kati ezalai bongo te stade de martyrs tango etikalaka tango biso so banda ko tango stade de martyrs ndenge za sikoyo ndenge wana ezate continue oui quoi encore relancer encore la Cour des comptes avec 53 magistrats. Vous préparez quand on a mal toi. Nakutani kutwatana yete. Nakutani na yete. 1 minute. Donc 1 minute. Projet de 145 territoires. Et quoi encore? Dans le passeport Ekita, route secondaire, construction des routes, université. Donc bilan, il y a une année à élection, bilan il y a Fati Béton et ça positif. Merci. Nasepeli. Nabaluki koto. Christella soit maloba. Christella soit maloba. Si on a besoin maloba, pas m'battre. Balobia oua salaire ya ba. Ya ba fonctionnaire, ya ba soda, ya ba. Oui. Et Matia. Oui. Et Mata. Et Mata. Bon, il pour nani nous y'a pas pour les là-haut. Ba soda ba prise en charge. Ba soda ba souffrir mais. Greg c'est à lobby salaire ba soda et Mata. On a ninga qui na tena qui na peso maloba. 5 minutes. Ok. Merci mingi ndeko Zulu. Merci mingi pour na maloba na bandina nuko pese ko yebisa mokonzi mboka ke baboti nanga ba soda ba lobby ke prime na bango ezali ko poser problème. Ba bataillon mususu ezwaka prime ba misusu bazwaka prime te. Ba compagnie mususu ezwaka prime ba misusu bazwaka prime te. Soki oza na problème na mokonzi akokanga yo prime na yo. Soki oza na rando na mokonzi okomona kaka baninga basimba ka 40 000 80 000 ndeti prime yo zwaka te. Yango wana baboti nanga balobi na yebisa obwe mokonzi. Ndenge bakomisa solde bancarisé koma koleka na banque. Pourquoi pas que prime paye comme à banque, comme à collègue à banque, comme ça tu es que et qu'on dépendre na imer à mon condité, qu'on dépendre na bataillon parce que tous a commis tout na. Est-ce que l'État congolais a bimisaka prime pour na bataillon mususu tout na ba compagnie mususu a bimisaka pour na ba misusu te. L'État congolais a autres bien bisabiso tous alliés égaux devant la loi. Militaire nion surtout il faut à ceux qui ont na prime, il faut ba payer prime. Comment na ba bataillon mususu bazo payer sa prime, ba bataillon mususu bazo payer sa prime. Te toqué na la police le même problème.
Le même problème, c'est ça le problème. Naye siko yo na ba réalisation ya Maman Tangi, Maman Bosani naye ki kolobango awa na TV ke mokonzi ya mboka la kaka ngai ka kobunda pour que rente de veuve et mata. Et outi na ba 30 000, 34 000, 35 000 et commis sous kanango ezali 250 000, mais sous bazo 200 000, mais sous bazo 180 000, mais sous bazo 190 000. Donc prix émati de la rente émati de 700% pour certaines personnes, 760 pour d'autres personnes, mais les APK kaba veuve te ezali également na ba blessé de guerre au babandai kobenga ba rouge. Alobi ba mati si salaire, mais okoye ba ndeko Zulu problème na biso ezalaka so ki salaire émati. Na bandaki kosomba lipa na 200 francs. Nazalaki na salaire à moké. Bamati selinga salaire. Bamati selinga salaire lipa ekomi 400 francs. Bamati selinga 200 francs ninko lobake 200 francs bamati selinga pour que na somba na koka kosomba lipa ekomi 400 francs. Le pouvoir d'achat est à quel niveau aujourd'hui? Comme ça salaire c'est très bon, même bon oiseau na maboko comme na valeur nini na marché. Na biloko et mati à sam et mati na janvier 2022 na somba ki bidon à huile il y a 5 litres na 20 000 francs. Lelo bidon à huile est comme 28 000 francs. C'est là comme le sous. Vous rendez compte? Nico Mujahidi. Et comme non na somba kapona bana ya basodo bakufa kana franc na tinda kana kelasi ba kende kotanga bango pe ba koma bato po l'état azoka bango en charge te. Na yebi ba prix wana. Siko toye na question de départ. Ndeko Zulu, bokoyeba ke oh mama uchi kosala litani nde balobaka. Asali liste Tangi et salami boy. Mais c'est pas ça le bilan de Zulu. Loin de moi de dire que tout a été mauvais durant les 4 premières années. Mais le problème est ça que on peut pas venir à la télé dire que le président a fait ça, non. Le bilan doit être le résultat d'un programme qui existe. Le bilan, il faudrait qu'il y ait des prévisions. Le bilan, il faudrait qu'il y ait une vision. Parce que le bilan n'est qu'un résultat. Il faudrait qu'il y ait des actions. Il faudrait qu'il y ait une politique publique. Vous voyez, l'État est un individu qui quelqu'un qui est ici comme c'est que tout ça a un problème. Bon, qu'on peut savoir nos solutions. Tout doit être prévu. Tout doit être programmé. Tout doit être mis noir sur blanc. Tout ça a 10 000 boyés. Les lots à notre consala A, B, C, D, E, F, G. C'est comme ça les bilans. Parce que les bilans, normalement, comme dit Nalobi, ils allaient résulter au programme qui. Mais ce que total depuis 4 ans, programme à 5 jours, programme improvisé. Programme improvisé. Bessi yaba billet improvisé les lots et mati coûte maman ça na information té. Billet en sous et mati awana décembre il y a 4 jours passés. Mai biloko ko leba ndaka ko pesa na avion ba pesa sauter comme mai. Gratuité de l'enseignement. Je dis bravo au chef de l'État. Il a réalisé, il a mis en application un souhait de la Constitution. Le problème reste Navanda kanakati ba école. Je connais le problème de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que la gratuité de l'enseignement est qu'à planifier? Parce que on se rend compte que ce qui totali, n'anyo surtout maman Tangi, ba projet wana nyo surtout et salami mais ce qui to kesiko yo to tuni siko législateur, to tuni siko assemblée nationale ngana assistaka. Na ba débat sur la reddition des comptes il y a chaque année à budget. Okoyoka que ça a été réalisé mais ce qui était prévu c'est ça. Ça n'a pas été réalisé. Mais comment l'autre là a été réalisé? L'improvisation. Et l'improvisation n'est que résultat du populisme. Alors que l'État ne peut pas être géré sur base du populisme. L'État doit avoir un programme. L'État a dirigé na ba politique publique dans chaque secteur. Bokobo nzali sous ezalaki awa. Oh non, mbisi 6 millions et koufa biso boye manque à planification. Alors que toyebi biso surtout que gouverner c'est prévoir. C'est très bien kotange la biso litanie mais c'était quoi le programme de départ? Voilà. C'était quoi la vision? C'était quoi ce qui était prévu? Nini et salama mais ce qu'on tourne ba député bango nyo surtout à l'unanimité bazolo baké. Oh bozola ki sa biso bosali yango wana nde ezala ki prévu té. C'est ça le vrai problème. Alors il y a des téléspectateurs bah toutes nos questions. Bomba yango komango répondre en temps on reçoit parole Mbarasima. Maman Christella azalaka na parti nini? Bomba yango ndeko mo lobi Christella allez revoir ce qu'on appelle le bilan.
ne faut pas passer à la télé pour parler. Et le bilan, la définition du bilan, ce sont des résultats. C'est que la maman a dit. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Donc, j'ai dit le contraire. Les résultats de quoi? D'un programme qui existe, de ce qui était planifié, de ce qui était programmé. Mais quand on vient, on nous dit que on a fait par-ci, par-là, on a fait ça, mais qu'est-ce qui était prévu au départ? C'est ça le vrai problème. Et yo yebi so na ba monde ya ba ONG, ceux qui ba pesi yo $10 pour kotangisa mwana, yebi si bango ke na $10 wana na longola ki 20 francs, na futa ki mai ba koloba ke c'est voilà, merci. C'est de l'échec parce que ce n'était pas prévu. Oui, c'est ça le problème. Maman ya MLC, maman ya Greg c'est à outu koloba que passeport ekiti. Mais maman a renouvelé le passeport pour Kalesili, na foutu $150. Exacté. Na Finlande, na Suède, parce que nous sommes toi suivi de partout. Bah ta Finlande, na Suède, babine de Bozulu, maman ya smart to chaba lo ba vérité awa na Suède, na Finlande passeport $250. Nana rappelé yo, na auto renouveler passeport pour Kalesili, $150 na bimisaki. Alors maman est MLC. Quand maman, il y a Greg Setazo, le bilan est largement négatif. Positif. Positif, pardon, l'Imisana, pour le bagage positif, pour ça, il sacré. Est largement positif. Mais le social de la population, on ne sent pas que le bilan est largement positif. Ndeko Zulu na se présenta ki na kombote kombo nanga madame Doris Malongo pour nazo ka mama ya MLC il faut maman Doris tokani maman Doris voilà tikana recadrer muke ndeko Christelle tango azolo bake bilan oyo ba prévoyaki na oyo basali soki bato oyo ba mama militaire oyo bazaki kozwa 30,000 francs na régime passé. Na régime au bakomi kozwa 250,000 soki bayoki ye ata bengi bango ndenge azolo bake yasungaka bana na bango bakotinda bana na bango te po mutu azaki kozwa 30,000 lelo akomi kozwa 250,000 il faut azala ingrate pour reconnaître mutu asali makambo wana nyoso tuti ndeko Zulu au moins biso na MLC tango baolo ba bilan ya président Fachi biso tozo se basé tango biso tozui masolo omoni bilan na bien ke bakosangisa nyonso parti oyo biso tozalaki te parti o azalaki na batune ya FCC à 2 ans à 2 ans wana président Soufraki makasi président Soufraki pe essoufflement na ye alakisaki yango na monde entier ke moyen ezate bandeko na ngai boya to bunda pona ekolo boya to bongisa mboka eza ya biso na kati ya bilan ya président tango président zwaki pouvoir na 2019 président atiaki asalaki programme na ye oyo ako réussir et puis epa na biso siko to moni ke to réussir yango na kei na point neti président lobaki ya ko libérer les prisonniers politiques lelo tozana ba Frank Diongo bazali banda Jimmy Kitenga za na prison Jimmy Kitenga na eza politique te eza politique te après eza politique te soki bazotia na politique aza na dossier clair bakende sika bakangi ye balandela Jimmy Kitenga eza bakangi ye pona politique Kabundi pe ezali politique te aza na makambu oyo asali oyo azo répondre nango eza te soko sali likambo baso nyonso tu batia yango pona na politique na non yoka président lobaki na investiture na ye il va se battre pour na ko libérer ba prisonniers politiques lelo to moni ba Frank Diongo ba nani OK tokei na deuxième président lobaki a rétablir l'autorité de l'état ba rétablir en place ni oh ndeko Zulu lelo ndenge tozabwe toyebi ezalaki soki oye émission na régime passé nga nazo se basé mingi na régime passé po biso ba période na tozaki na terrain tozaki na opposition tozo kita na mabele ba marche batu misusu tango ba oya kolobaka po bango bazaki peut-être avandi na bureau azaki sur le terrain te lelo président na biso ayebi ke likambo eleki na mboka boyi ngai mongo na kita sur le terrain na ke kosa constant lelo ye wana tango to est-ce que ça musala na ye eza musala na ye la compétence eza musala na ye il est président pour tout le monde il est président pour tout le monde et équipé te ke asuka na ba ministre eza musala ya président
lelo soki problème ezali azo décréter ba ville morte nyonso tu wana po azo yoka oyo ezoleka to uti na problème moko ya catastrophe naturelle esalemaki na oya ya nini ya inondation batu bakufaki tomoni président akei na sur le terrain à réconforter ba famille wana o bazwaki ba problème tokei na elo musu président lobaki na infrastructure na ye ako lutter contre corruption et impunité wana nyonso tout au monde a créé IGF IGF lelo ok relancer apesi valeur parce que IGF biso toyebi mo wana IGF toyebi que création nango eza depuis longtemps mais na région pendant 18 ans président pesi bango oyo ke bazo sala musala na bango à l'aise lelo tomoni pona ko lakisa ye ke IGF azo travailler to longwe na budget ya 4 milliards lelo to komi na budget ya 16 milliards tout wana eza IGF c'est grâce à président Félix Tokei président lobaki lisusu ako pacifier les territoires nationaux mais Bunagan les a toujours occupés tokozwa yango oui eza ya biso eza neti mutu akoteli yo na ndaku na oti doit te battre jusqu'à ce que on récupérer yango ndeko zulu tika na yebiso tango tozolo ba ko pacifier nini territoire oyo biso to souffrir na ba infiltrer tika ngala lo bango lelo ke ba infiltrer toza wana RDC toza au moins 400 et quelques tribus mais toza na tribu moko baye presque après indépendance baye na mboka na biso ba se retrouver 40% na kati ya armée c'est trop et puis bango soki tokena ba ministère nyonso to mona bango kaka bazaka na ba poste mo boy clé pour preuve les lots découvrir ba infiltrer ba nani ba espion ngotango tozotala mango eza banani eza banyamulenge ba morphologie na bango ezo monana le président oui il est positif le président a sensibilisé biso nyonso tout alobi na biso ete monguna na biso muta souffrir biso pendant tous les années eza Rwanda en complicité avec les Congolais au bazaki na pouvoir nana ngwa bungi yango donc bilan on a Bengi Kagame un partenaire sûr on a notre partenaire et un ami frère nango être frère so ba bengi ngana ko benga o lelo que tu es ma sœur et ça fait quoi Maman Doris entre merci. les États alors oui, ça se dit Effectivement, tu es sa sœur. merci merci maman Alice union sacrée maman Arlette Limisa union sacrée on a vraiment le bilan est largement positif donc match sacré na 2023 match ati voilà maman 5 minutes aux amas merci ngana olinga mingi toyeba topeto mituna musala ya bakambi na mboka eza nini soko comprendre musala ya bakambi na kati ya mboka ndoko eba kotala soki bilan eza positif to pesa négatif et musala ya bakambi il faut ba mama union sacrée ba ebake eza ko apporter solution na ba problème ya société siko ba problème na biso ya société zakani eza social ba parents o bazo samsala il faut baza na salaire et kokana kosunga bango basilisa ba problème ya bana ba problème ya ndaku kotangisa kolesa komema mwana na hôpital ndenge na ndenge ba ko résoudre ba problème ya nzela parce que batu baza na kati ya commerce il faut se déplacer soki banzela za malamu te nani ba population bako bika pe malamu te makambo etali élection kotala est-ce que élection ezo le kanana ndenga malamu soki lelo biso tozate na mboka tokoli ba génération eko baroya na sima est-ce que bako continuer na ba cycle électoral na ndenga malamu c'est ainsi que toko construire une stabilité sur le long terme siko tango bino bozo ya koloba na biso makamba kitisi salaire et makamba kitisi prix ya passeport besoin que biso makamba matisi prime mais ça ce n'est pas construire dans les longtemps et dans le long terme ça ce n'est pas qu'on résoudre ba problème fondamental ya population pour la nini et loko ba bengi prime et ba bengango autrement avantage et zaneti litabi si tokokyo lo ba bongo et ça va dépendre na volonté ya mokambi ndoyo ki mama Christelle alobi et ça ba mesure moko populiste soki mokonzi ya mboka aza pena na posa que
rémunération ya ba congolais bonga il fallait ko tsango na kati ya salaire et non ko lobake to bakisi ba prime il faut bo loba na ba congolais nini oyo salaire na ye emati pour na koyeba salaire emati ekendaka kota la rémunération oyo eza prévu na kati ya budget. C'est ça makambo koloba bilan okolobela oyo bakambi baye bamemi ya sika bakambi baye bamemi ya sika eloko oyo ezalaki te nde par exemple ceux qui ozolobela makambo ya bilan Joseph Kabila ntango aye akutaki banzela na kati ya Kinshasa ekokaki lisusu te mpo na population congolaise na kati ya kin ba boulevard oyo ezalaki na ba 4 bandes et ekokoma ba 8 bandes lelo population ndenge ekomi ebele soki ba 8 bandes eyaki na mboka te comment on pouvait se déplacer? Est-ce que vous vous posez ces questions? Ça veut dire que aye akuti banzela eza amike a commission minene. Ça c'est une innovation et ça résout un problème précis à la société. Problème il y a mobilité, problème il y a transport, problème en général il y a déplacement. Tant que mutazo ya akuti salarié azaki ozwa mbongo na banque et na maboko batu. Boki awa mama Christelle alobeli comment ba policier na ba soda ba ozwa ba prime na maboko batu baza kozala maltraité pas bakambi. Et si quand nyonso mbongo na ezoleka, il faut bakata yango. Kabila yé a bancarisé un fonctionnaire. Ça c'est résoudre un problème fondamental il y a société. Aye nanzela ba élection té. À l'époque ba élection ezako salema na mboka té. Mais tant oya ke aujourd'hui batu po ba koma bakambi mboka, il passe par la voie des élections. Tant oye akuta ki armée té. Armée ya Mobutu ezalaki té. Armée à Mouzé et fonctionnaire qui n'a noté, il a réformé l'armée les lots aux en FARDC, Bangwana Bazaro Bundela Biso na Katia Mboka. Quand il est arrivé, Makambo alternance, il a quitté. Pour Moutou, Akoma Mokonzi, Ezaki, n'est-ce pas, bah, coup d'État. Mais les lots, après, il y a eu une alternance. Nous espérons que, après Félix Tshisekedi, alternance pécosale. Donc, Bozo Beta Masolo ya Makambo, Ezala quitté, Oyo Eye, et Memi, stabilité. Stabilisation à cadre macroéconomique. Nous savons qu'à une période, il y a président Kabila, nous avons fait 4 ans ou 5. Tout est à la qui n'a aucun 90. Tout est à la qui n'a aucun 90. La stabilisation du cadre macroéconomique. Toké na makambu ya identification à population. À l'époque déjà du président Kabila, Batié, Balobi, tout ça la identification à population. Tout était prêt. La logistique était là. Même les animateurs, il y a ONIP, Bazaki déjà mis en place. UDP Salobi, non. Ceux qui Kabila qui ont identifié la population, ils ont pas tricher dans l'élection. C'était l'opposition. Opposition Mingi, ils ont la population na Simanango. Le coup là déjà, va présenter Kabila comme Moutouani qui triché à travers identification à l'obité. Toko identifier population te, toko ndeka na élection bongo. Le président Tshisekedi au pouvoir à identifier population téponanine. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'à identifier population télé? Le premier ministre Azoloba que les mêmes fichiers oyo batuazo kende nango na enrôlement yangonde ko sunga pour na identification à population. Et bon siko ba mineur. Et bon siko batu oyo ba vote raté parce que la carte d'identité est différente, n'est-ce pas, la carte d'électeur et carte d'identité est ça quoi pour résoudre problème, il y a quoi identifier population. Pour dire que parlons du bilan, on ne peut pas. Sujet, oui, oui. Maman Doris a lobby que parmi Babilan, il y a la libération des prisonniers politiques. Le problème est que vous voulez que tout réfléchisse dans les sens uniques. Toya, binobo lo babilan est positif, bisoto lo babilan est positif, si qu'on anda que les gens ne retiennent rien. Il faut d'abord te comprendre c'est quoi un bilan. Il faut d'abord que les gens comprennent c'est quoi un bilan. Comment on juge un dirigeant. Tant on a dit que vous ne pouvez pas compter Makambouya, diminution, il y a billets d'avion comme une réalisation, parce que ça ne résout aucun problème de la société. Depuis, s'il vous plaît, en plus que Emati, ça ne résout pas le problème de société parce que avion et baki samité. Bakiti c'est billet d'avion, n'est-ce pas?
Si ko fréquentation, il y a ba autre province et comme difficile. Mboka na biso eza muke lokwa Djibouti te. Eza lokwa Rwanda te bato nyonso bakoki ko se déplacer na nzela. Tope na makolo, tope na toleka, na moto. Eza na bamboka mususu po okoma, il faut kaka avion. Si ko bobaki si avion te. Bokiti si billet pour des régions, il y a populisme. Boko kote sango na lo ya bilan comment? Ce sont ces questions-là que toi retourna. Makambo etali ba prisonnier politique. Place wana na lingi mingi ko répondre Maman Doris. Parce que Maman Doris a lobby, ya za kotala mingi bilan à partir ya tango coalition FCCK chez Koufi parce que il y a un des petits nzela Union Sacrée et Sikawapi MLC et Kouti et Koti na kati ya gouvernance. Mais yemoko tango boza kolobela makambo ya réalisation bolobeli gratuité bolobeli IGF. Admettons même que c'est ça les réalisations et ça les mis na gouvernance il y a FCC cash, il y a Union Sacrée. Dites aux Congolais ce que l'Union Sacrée a fait. Est-ce que vous avez suivi, comme tous les Congolais, ministre et infrastructure, au lobby que l'État paie si mbongo nyonso pour nakosi di sa programme ya Kinshasa zéro trou. L'État a payé misolo nyonso pour nakosi di pour nakobongisa bakanivo et que inondation et ça les majisous souté. Si ko tango bino botamboli na nzela. Bomoni pena na Kinshasa mabulu esili. Ce qui va bongi ça qui va caniveau. Est-ce que débordement ya mayelinga qui kende ko boma bato? Siko IGF asa wapi? Parce que IGF nazo suka na mndeko Zulu. IGF akenda ka ko edite kaka bakambi o bana ba problème na ba famille politique na bango. Bakambi o bazana problème na Union Sacrée. To mona kindenga kenda ko tungisa. Nani ministre ya transport parce que c'est un ministre et ensemble wa za attaché na parti na ye. To moni ndenga za ko tungisa. Adel Kainda, pourquoi? Parce qu'Adel Kainda a un problème na bati, alingi susu, koke na ligne bati te. Pourquoi bazo kende ko auditer ministre à travaux publics te? Alors que à lobby misolo nyonso ya l'État et pesa melié pour abamba mabulu na Kinshasa. Wenze ya zando etongami te, vous n'allez pas auditer. Baloba ki na batu ke wenza zando ko sala une année. Aujourd'hui nous sommes port banana pop ya profond ya banana. Excusez-moi. Tina Pasteur Dalo, à quel issue kuna ko keko sembe la pour projet banda. C'est toutes ces choses là dont il faut parler. Mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal, madame. Normal. Ce n'est pas normal. Ça s'appelle le manque de planification, madame. Maman Doris, nazana ba maman. Ce qui est planifié, ça s'annonce bien. Maître Magali. Téléspectateurs, le président a été élu à la base d'un projet. Oui. Ces mamans qui disent que le bilan est positif peuvent nous citer 2 ou 3 actions réalisées selon son programme. C'est ce que je dis. Je vais commencer d'abord. Quand maman Christella parle au Bakam. Français, français, voilà. Tokei maître Magali. Ba maman batangi makambo belé oyo président asali oyo ezali kokota na projet ya président. Président alobaki ya ko sala makasi pour atombola RDC. Pour lobby RDC koma lokola ba pays musoto ebi ba pays développé. Tozo komona ba effort. Tozo komona volonté. Na bandi ke mutu akoloba que président de la République asali le côté aza soit monté malabé, soit à yévité, soit à zandochi. Parce que tout le monde a l'élo, président de Sala Makambo, ebele, ou ezo kende, na sens ya ko soulager population congolaise. Nalingina loba par rapport ya bandeko na yoki awa. Na ko bananon na ndeko Christella. Oya lobi que bilan eza Makambo ba mama ba lobi awa te, ba mama ba sali litanie, liste moko ya ba résultat. Mais bilan la kisine. Bilo eza résumé. Il y a ba actif, na ba passif. Il y a oyo ba sali na ba oyo ba sali. Mais oyo ba sali za nini? Eza oyo ba mama bazo tanga wa. Tokoyi ko sala bilan te, sa ko loba ke mokonzi mboka. Asali boy, asali boy. Sote wana eza bilan te wana eza nini? Mokonzi mboka zaki na programme na ye. Ba mama ba uto tanga awa. Ke mokonzi mboka alingaki ko sala boye ba mama batangi awa ebele. Par rapport ya pacification à est. Toza na nzela tozo kende na nzela nango. Lilo tozo mona leadership ya président de la République. Tozo mona que président na biso azali diplomatie moko azo ça les diplomatie moko agissante. Lelo sous mandat ya mokonzi ya ndeko Arlette
to monaki to zaika kana c'est ya procédure ya autorisation ya notification ya autorisation préalable les lots et c'est le ko sengali congolais nyonso peu importe borne et politique ACP là parce que le lot to ko somba minduki facilement pona ko silisa bitumba il faut boza la armée boza la équipé so il boza na mesure ya s'équiper alors que na ngambo mosusu batwana bazana ba arme ya dernière génération et ça déjà passe ça déjà entrave pona ko bunda tout le monde a déjà 15 eloko moko oyo et ça vraiment ya makasi po ezo kende komema biso na soulagement pe na pacification à est to yebi lelo et belé ya ba voix ezo se lever comme ko condamner pe Rwanda c'est une première le kabongo il faut te beta s'il vous plaît non continuez Maître Magali comment bien le na fana ki kimia donc na linga so na lo ba fana kimia comment on rencontrer na yo ke makambebele le na rencontrer te na komaki alors ndeko alobi awa makambo ya gratuité ezaki non planifié ya zo mona ba problème à gratuité maman kaka nazana na maman Christelle nani koloba est-ce que congolais nini akoki ko sepela na gratuité te ba oyo bazo sepela na gratuité lelo eza ba oyo bazaki na makoki ya kotinda bana ba na classe te boyebi ke gratuité wana ezali ko aider même ya ko endiguer phénomène ya ba jeune désœuvré oh to mona raba shege banani po bazaki nini ba parents bazaki na makoki ya kotangisa bana bakenda kosangana bana mususu obe ba parents bazana makoki ya kotangisa bango te bana bazo beba lobi tozo mona bakuluna lobi tozo mona ba shege tozo mona ba jeune o ba osala makambo ya mabe bazo boma bazo yiba bazo causer terreur lelo esengeli to sepela to féliciter tata mokonzi mboka oyo asali kaka oyo liboko mokonzi liboko lingala pesa kapati libeko eza libeko oyo mibeko likonzi ezoloba na ko rendre gratuité palpable na kena ndeko odia ndeko odia atie accent à lobby social eza malamu te banzela pania ménagère élection maintenant na okamwa parce que mokonza mboka tonga akoti na mboka oyo azui pouvoir mais akuti nini akuti quelqu'un zela akuti banzela belete akuti social ndenge ni azokumisa cadre macroéconomique impact nango social na congolais il faut ko vivre awa tozala ki awa bato banko le la passe tozala ki awa aujourd'hui tozomona malgré ba choc o eze salba malgré crise mondiale o tozo vivre Congo ezo subsister dépression à fond congolais eza faible prix à carburant à la pompe eza maîtrisé alors que à d'autres sur eza explosif les autres koloba que bato bazo souffrir ko bato pozuna bango eze correspondre na viro ba ko communauté to koloba que eza le putain mais ba effort ezo salima et le que taka parler bande ko ba lobby awa tant mokonzi mboka akoti azaki nanu na 2 ans o azaki bloqué oyo azaki na ba partenaire moko oui pana bango po bango balinga kaka lokwa ba mema mboka mabe mboka konyeka oke mabe bongo mais mokonzi mboka yaki na vision na ye mokonzi mboka za oyo azaki si kaza na souci ya ba congolais même si bokolo ba kebe fort mokonzi mboka zo ça les a faibles mais je ne dirais pas qu'ils a faibles ezebele azo la déjà que volonté ya kolinga ko changer quotidien à ba congolais il y a des efforts où ça à la sens là tout moni lelo gratuité à accouchement vous voyez combien de mamans ba kufaka parce que bazana na mbongo okende ko bota na hôpital te et c'est banda maman Christella na 9 zones oui tu as na 9 zones na Kinshasa 11 na ba province oh déjà ba place ba maman bazali soko leki ko mona ba musu ba komi kutu awa accouchement ofele bande ko bazolo ba babi c'était biso 2 ou 3 actions oh ils ont réalisé selon le programme ya Fati bazo insister sur ça mais na lobi awate les programmes na ezaki ya okende par rapport gratuité c'est que nation si yako améliorer yako soulager peu la population congolaise tant aux autres ezaki souci nezaki nini ko matisa mboka ko bongisa conditions sociales ya ba congolais tozomona augmentation ya salaire ya ba fonctionnaire mais le pouvoir d'achat pose problème c'est vrai le pouvoir d'achat cause problème parce que toza na période de manque oh il y a des crises mondiales tozomona des répercussions ya covid répercussion. Vous êtes trop plaignant. Il faut tous être pragmatique. Moi, makambo ezaka na Congo te. Même bande ko na biso bazola na biso à partir à poto. Ba yebi. Kelelo
biloko ba prix ya biloko et mati partout. Biso la majorité biloko to consommaka ba bien ba service c'est importé. Ce qui déjà au départ prix eza komata. Ah c'est normal que to recevoir to sentir kouana. Maintenant la zone de temps mokie. 5 minutes. 5 minutes. Na otala. Maman Judith en forme. Opposition en forte partie à Délice Sanga. Maman Judith, il n'y a pas match hein, pour la Union sacrée, le bilan est largement positif. Donc le 20 décembre 2023, Fatih n'aura pas de concurrent. Il n'y a pas match. Ok, 5 minutes. Bonjour Ndeko Zulu, bonjour Babalandinho, Sobazo Landabiso. On a tombé dans meilleurs vœux, bonne année. Bien que Tozana Katia passe, Tozindena Kofetete. Mais quand même, bonne année Nabino, Boy Kampiko parce que changement c'est pour bientôt, le changement c'est pour bientôt. Ce qui n'a l'andine Ndeko Zulu Choloba par rapport à Bandeko ya Union sacrée, va lobby que ce qu'on peut répéter bien pour Nabeta. Match et qui toque, match qui tourne, bilan positif. Donc, Nakolo Babylon, il y a Fatih Ezali vraiment positif, Ezali amèrement négatif. Prouvez-le. Nako prouvé en gros, Nakotala d'abord gestion ya Mboka. Comment est-ce que Mboka Ezali kozala gérer? Bazo vanté biso que basali ba gratuité ya enseignement, gratuité ya maternité, gratuité l'accouchement. Yango na maternité. Ndeko moka lobi ndeko zulu biso na Kimbanzeke accouchement na hôpital Kimbangiste ezali ya ofele. Voilà, kombo na ye Bofari Kazinga. Mais na Kimba non, Chancy Kesse. Alobi na Kimbanzeke. Mais nous on est en train de parler c'est pas Kimbanzeke. Quand on parle d'un bilan, tozota la oyo basali ko banda to buzui bango na 2018 etiko comme un jour à lelo. Bilan na bango ezali vraiment négatif. Négatif alors négatif. Pas si panier à ménagère, tozota la. Balobi au budget commis na combien de milliards? 14 milliards. 16 milliards. Merci beaucoup. 16 milliards wana ya munoko. O tozo ko mona ngote tozo ko retrouver on na kati ya panier ya ménagère te. Balobi li biso gratuité. Gratuité bakuti na kati ya tant bango baye. Parmi ba dossier o bango bakuti. Bakutaki que gratuité ya nini ezalaki déjà. Ya enseignement. Bango baye kaka ko implémenter yango. Maintenant baye ko sala on a façon nini. Est-ce que modèle bango ba kendele ki na wezaki modèle fayi basala parce que ba lobby gratuité. Mais ce bokei va côté mususu bana ti lelo baso kotanga main les sol. Baso tanga baso fanda na mabele baso tanga. Maintenant gratuité. Est-ce que gratuité zali malam pona kozala que classe ezalaka na 20 personnes et les lots classe est comme na 60 élèves. Gratuité on a qu'est-ce que les enfants là va ko retenir. Na kena na muki on a d'abord na 60. Maintenant kene na ba province. Quand on parle de gratuité Ndeko Zulu, bandeko na biso ya Union sacrée, tant ba pesa ba bilon na bango, c'est comme si Kinshasa ndezali république. La République démocratique du Congo, c'est dans toutes ses frontières. C'est-à-dire aujourd'hui le 26 provinces ya République démocratique. Et dans ces 26 provinces wana, gratuité ni malongé zakuna. Il y a pas si longtemps, to uti côté ça à travers en vol président a outi ko doté na kananga babon ce qui gratuité ezalaki ko kende bien mais pas nana banga bazakotanga na seta na tika papa epsa ki fati beton wa gratuité zate mais c'est ça que je suis en train de dire que non tanga kitaki kuna Union sacrée azo faire croire biso que bilan na ye azo calculer par rapport à Kinshasa. Kinshasa ce n'est pas une république. La République démocratique est représentée par 26 provinces et dans ces 26 provinces Babalaba la ligne ezali na ba province. Il y a pas de route. Il y a pas de route. Na kende kaka soki toke bosika, toke ka na ba Congo na national 1. Ba maman o bazali ko sala bilanga. Ils arrivent même pas ya kobimisa biloko zo pola na kati ya bazamba. Parce que il y a pas de route, il y a pas de balabala eko mema biloko elongola biloko na bazamba po eko kimisa mona. Maman je dis pour aller place ça pembe bino bozo mona ka mwindu. Papa Zulu. Maman Judith. Yamba ebo ça l'opposition. Tozali.
bino na ba Christella bo sa opposition tozo kende autorité morale na biso tozo kende na ba élection kala mingi te bande ko faut ba présenter biso bilan na bango clair bato bazo mona pasi dans la ville Kinshasa ndenge tozo tambola on se demande est-ce que la ville elle est gouvernée ou elle n'est pas gouvernée balaba les ate lobby mbula ngana kangabi na tamboli na mai vous pouvez vous imaginer. Maintenant, ce que bilan, on va se la biso tolo que bilan est positif par rapport à quoi? Diplomatie, diplomatie agissante. Quelle est la diplomatie qui agit? Oh, mais embargo est embargo est quoi été? Embargo c'est quoi ya? C'est quoi kala? Notification. C'est la maman ino sacré, bon c'est là. On parle de l'embargo, et ça dit embargo, bah pesaka na Mobutu. Qu'on soit clair. Embargo. Papa, on est intellectuel, Toyokana. Embargo, ezali à l'époque, il y a Mobutu, ça biso embargo. Baye ko lever embargo en gauche, je crois bien en 2008, à l'époque il y a premier 2009 merci, à l'époque il y a Mouzito, il y a Adolphe Mouzito. Et on est en train de parler de la notification. Et quand on dit la notification, c'est parce que biso Tosaki koko tia ba arme, o tozo kokako notifié la communauté internationale que à arme au hôtel Songolo Ekoti, telle arme au Ekoti. Par rapport, il y a irresponsabilité à gouvernant et il y a gouvernant Nabiso. Ouais. Alors on ne va pas nous parler d'embargo. C'est bien de festoyer. Vous festoyez quoi? Arme Koya. Oui. Bozo festoyer pour Nabokoso Baba. Ah, parce qu'on a été notifié pour quelques armes. Toko Bossa na TR il y a Ndeko Kabila. Et Zalaki, je crois bien, en 2000, 30 juin, on a vu des arsenals. Merci. Ko baluka nakati il y a défilé. Ba arme on est kinda wa. Bongo yo moni Sukhoi 25 ite. Olobi? Maman j'ai dit Sukhoi 25. Non, papa, na mboka munene. Oyebi na diplomatie agissante to ba mettre la biso tango. On a combien d'argent on a jeté na poubelle? Quand le président s'est déplacé avec une délégation, je ne sais pas, de 200 personnes, pour combien de mots l'État congolais a perdu. Donc, il est négatif. Dans il y a contribuable. Il est négatif. Je dis, ils sont largement négatifs. Et c'était peut-être négatif. Merci. Alors, Bino téléspectateurs, évitez de me demander le numéro de ma maman. Ce n'est pas bien, ce sont des mamans responsables. Hein? Pas ça, responsable. Non, Pia Binoté. Vous participez à l'émission, vous avez un message. Vous avez un numéro pourquoi? Il faut être sérieux aussi. Nabanaki bonaïbo, maman Arlette. Nabandi naïo. Toi, nous avons la politique à monter à ma baie, nous avons perdre des politiques à haine envers Fachi. Les hommes sont largement positifs. Maman, comment on dit bongoloté? Maman Arlette. Elengesa. Terre jaune. Terre jaune. INBT. Merci. Merci. Mais ceux qui sont là qui mettent un embouteillage dans Mboka Ote. Embouteillage. Merci maman Arlette. C'est affaire aux mamans. Problème sur problème. Problème encore. Merci. Maman Arlette, 3 minutes. Pourquoi nous sommes la politique comme Tamabé? D'abord, il y a bien que le président Fachi. C'est parce que Ngambo c'est parce que Ngambo politique et ça y a haine. Na petit exemple simple. À l'époque, Joseph Kabila Zaki n'a pouvoir balba qui va identifier population. UDPS. Alors qu'il y a une importance, il y a identification à population. Alors Bakinini, Kabila a identifié population pour tricher dans l'élection. Si la population est identifiée, tant il fallait identifier la population. Est-ce que Bissotolobi que Tshisekedi a triché dans l'identification de la population et pourquoi il n'a pas identifié la population? C'est là le problème pour notre Sabino que le président Kabila, c'est la politique qui a construction, la politique qui a débat. Et ça n'a pas été kaka yende azala mokonzi mboka parce que Emoni Sami Polele a présenté un dauphin dans l'élection en 2018. Opposition et l'équipe a tiki bango bazako sala contrairement à la mboka mususu o izala mokonzi wa akei azako continuer azako tika pouvoir te tiba ya ko bete masasi. C'est là déjà la nuance. Si ko tozonge la débat maman Magali Lobi bilan ezani pour la yé eza résumé actif
mais wana eza na kati ya société na kati ya compagnie bilan ya bakonzi ya mboka basala ngo par rapport ya promesse ya sali na ba réalisation na kati ya campagne mutu aka koloba ngai je na komi mokonzi na kosala eloko boye eloko na société siko soki asilisi azwi bokonzi pe asilisi manda na ye bilan bakotala est-ce que oyo ye alakaki akokisi yango nde kotinda baloba bilan eza positif eza négatif ndenge azokende kototre na une année est-ce que espoir eza te azokokisa yango te nga nazorapele nano bapromesse phare ya mokonzi ya mboka pendant que azalaki na kati ya opposition azoluka comme président de la République alobaki na biso il va vaincre la faim nde oyokaki alobi azwi fungola mpona osisa nzala alobi ake kosomba bambisi na Namibie akosomba babateau de pêche ainsi de suite. Ça ce sont ses promesses dans les cadres ya vaincre la faim après les toujours des promesses nga nazana ko rappeler ba promesse oyo ya salaki avant azwa bokonzi a promettre biso état de droit ça veut dire justice pour tous oyo mobeko ekozala likolo ba citoyen bazala na se alobi lisusu pe à l'est du pays nyonso wana est résumé ce qu'on a appelé l'Allemagne d'Afrique. Cette Allemagne d'Afrique oyo il y aura pas de faim. Cette Allemagne d'Afrique où il y aura la stabilité et la tranquillité à l'est du pays. Et cette Allemagne d'Afrique où il y aura justice pour tous. Est-ce que à kokisi yango nzala na mboka esili to esilité atako diminuer est-ce que diminuer est-ce que yemoko azolobela ndenge justice na mboka eza kotambola mabe est-ce que bitumba na est esili po bolobaki que ceux qui bâtit en place nini état de siège, mutualisation des forces régionales et aussi sabitumba na est même colonial so ba congolais ba ko kufa na est comment bino bogolo bake bilan et ça positif contrairement à l'époque il y a tant Joseph Kabila ozwa bokonzi alobi nga avant na zwa bokonzi to bando kende na ba élection alors na bokonzi to bandi ko c'est ça que ça la bilan mais nous sommes dans une compétition électorale. Il faut mais justement, ça ce n'est pas le débat. Le débat a toujours le blamakambo bilan. Tant on a zakotali ça que bilan basala ngo na ndenge obino bwa ko sala te tant bo sala boy population azo seka. Population azo kamwa population azo lela. Mokonzi mboka na opposition alobaki so akomi mokonzi. Akosala nini? Et tant azu mokonzi akokisi to akokisi te. Banzela obino bosa kotanga awa nyonso. Bokeko bambati. Mais ça a été construite à l'époque où le président Kabila était au pouvoir. Mais Orolobake Elenge Sabino Botongiango, c'est ça les questions. Les provinces, elles sont aujourd'hui reliées. On peut quitter Kinshasa Komati na Kasai, Nanzela Mutuka, Ba Kumbara Moto Makasa Roroke, Nanzela Moto, Nanzela même Yamakolo. Toutes ces routes là vous les avez trouvées. Président Tshisekedi il a ajouté quoi na oyoye akutaki na oyoye a prometaki ndebiso to lobake il faut tokende kaka na élection malgré bobebisi mboka bobebisi processus électoral et loko ezalaki opposition majorité société civile botindi ba animateur na kati ya composition à CENI pour que élection ezala suffisamment acceptée par tous ezala transparente siko bo imposer batu une CENI oyo opposition atindi ba animateur non eza na kati ya bilan à l'époque tant élection esalemi MLC atindi des botuna honorable Njoli aoyebi sabino ana document na ya désignation à parti na ye pour akota na kati ya CENI botuna monsieur Kalamba ya UDP ana signature ya président Tshisekedi Etienne pour akota siko bino manara obino bwana na kati ya CENI ana document Shadari ana document ya Raymond Tshibala ana document ya président Kabila mais akomi kuna c'est ça tout ça qui constitue le bilan Maître Magali OK alors est-ce que Fatia kokisi ba promesse nyonso twana à part ba promesse bino pe mama Maître Magali bolemati mo bakisi bisusu kotonga université musuna mbandaka boyebi ndeko Zulu kama nazoka nga ezeka mwisanga parce que soki mokonzi mboka na biso ayako kuta ba base déjà malamu
alingo za na musalo azana ngo lelo to asali na mandat o Kabila kutaki yango tete de ko arlet lo binga na fanda ekimia ngana lingi ozomona ba nyonso bazo s'agiter ngana ofana na nga kimia pona lingi pe na tour na nga botikela nga temps bo grignoter temps na nga te donc comment souffrir ngana zo comment boyebi de ko arlet a eu makamba justice justice to kutaki yango ndengani bango basali combien d'années na pouvoir 18 ans plus de 18 ans nana BBC justice si bango te lelo mokonzi mboka il avoue qu'il y a des avancées, il y a des progrès, mais il y a encore du chemin à faire. Parce que problème il y a Congo et ça homme congolais. Ceux qui nous étaient si étengami moyen pour redresser en Ouezate. Il y a un que même pour le côté justice, on a procédé au recrutement. Il y a 5000 magistrats. Oh, barobando koti ça. Ezana barokoti ça on a 2 exercices, 2500 plus 2500. Et pourquoi on est quitté? Maman Arlette, na lobby il n'y a pas eu d'enrôlement. Recrutement des magistrats. Ce qu'on a ça la boye, n'a pas na déranger yo. Pour baninga ba déranger qui autre, na déranger qui autre. Na époque à Kabila, on a vu quelle la justice est modèle ni ya qualité ni ezalaki. Combien de bateaux au baboté là bango bandako, baboté là bango ba bien. Combien de personnes au bakufa à cause il y a ba arrêt à justice au ezalaki dirigé parce que mutu moko azaki na mbongo, to mutu moko azaki na influence. Lelo esili. Mais maman Arlette, nazoloba, ozoko okanga motema moto bonde. Ma maman to okanga motema moto to okanga motema. Mais là ma malili, tiens motema. OK. To mona ki justice o to vivre pendant plus de 18 ans. To ba ko mona tana émission moko ezaki sur la place bande ko Molière te. Ba to bana ko lela tongo tipo quoi te. Ke basalinga boy. Oui, ezaki banda ki quand. Ndeko wana zo ki initiative ya rosala émission na pourquoi? Parce qu'il y en avait trop. Namoni dernièrement ndeko Didi Kinwani ngana ebiete namoni aleki na plateau moko koloba ndenge nini a souffert pendant plus de 9 ans parce que bato moko ba libanais moko abotola endako parce que na simana azaki na nani na bakonzi ya régime passé lelo grâce à état de droit to le but que ça 100% parfait mais pour ndeko na kati ya régime présent bandeko bozo mona ke ndeko Arlette azo zalaka ka agité comment oko répondre oko rencontrer te yo za mutami beko zaka liboso ya ba kuna plaidoirie kuna soki beza te ya moningo kokata ete donc supporter na comprendre ba mususu mais na comprendre yo te supporter na lobby awa parce que ba tout mususu ba kolo ba ndeti exemple na utopesa awa bazalaki na ba kondi oyo bazali ko tia bango poa lelo état de droit eza 100% yango te parce que ce n'est pas eza coup ya bagage magique te pour na changer bato mais on voit des changements aujourd'hui il y a des jugements il y a ba arrêt aux ekene na sens ya ko favoriser droit ya ko favoriser ko pesa justice na oyo aza na justice tozo monango lelo ndeko azolo ba biso to sali kaka to bongisi kaka banze et bongo bato ba yiba mbonga 100 jours lelo ba se retrouver libana mais papa likambo ya bato ba yiba mbonga justice ya 100 jours et ça c'est un exercice ya droit bazalaki oyebi droit ezakate justice ezakate pour na condamner juste pour na condamner et pour na quitter juste ko condamner ceux qui moni ba tout le monde a été quitté mais papa ceux qui botali bolandeli ba dossier wana malamu eza na ba fait mosusu eza ba fait nouveau eza na makambo mosusu oyo premier juge poni ba pesaka possibilité ya mutakende appel eza pour ba ko réviser ko tala est-ce que jugement wana esalemaki na ndenge logomba banaki ba juge bazali bato lokola moto nyonso œuvre nyonso esami na moto ezali imperfectible eza kaka sujet ya ba moi ba erreur moi kokoso ceux qui jugent oyo alandi wana moni que côté kuna bakata ki bien te côté oyo basala ki musala bien te parquet ça qui peut être musala nango bien te moto kozala la veza kama makambo sa mana Congo te même sous d'autres sur on attend la émission moko mingi eza na TV ya bapaya okomona moto muso azaki a quitté parce que il y avait eu une négligence il y a ba enquête mais on a constaté aussi il y a eu trop de tâtonnements dans le régime nabino nzela nini botongi mama Arlette autre bango abi boyene ko bamba banzela kaka o kabila tongaki te ko bamba tende ko lobby ndeko ya envol lobby ya lobby que biso to sali banzela te biso et ça je pense un ndeko odia pour na komaki lokwa na bandaki déjà to ko bamba te ya lobby que RDC ça Kinshasa te mais nani na ebisa ndeko na ebite M3 informé te mokonzi mboka se concentrer quand na Kinshasa te c'est vrai que Kinshasa est la capitale mais on se concentrer quand na Kinshasa te tout le monde a travaux et salami eza na Mbujimai na Lubumbashi na bazo sala nzela ya Mbujimai kananga tout le monde ba construction ya ba hôpitaux tout le monde ba électrification
ba dessert en augmentation ba dessert no kaka na Kinshasa te na ba kwilu na ba idiofa ezalinga na linga ba so ba yeko débattre ba na ba élément ba kota kaka doute boete azana preuve contraire te mais non azokota kaka doute non moi je pense qu'il faut élever le niveau ce qui nga na lobby c'est parce que nga na azana ba élément concret que aujourd'hui to moni lelo na ville à Kinshasa awa ba créer ba poste ya ba électrification o ezo desservir ba créer kuna na Kimbatse que poste moko électrification o eza na possibilité ya ko desservir 2 millions d'habitants to moni Kinshasa est dans le noir mais eza ba parti Kinshasa est dans le noir maître Magali c'est bien c'est comme si non c'est comme si c'est sa théorie biso to vana na cité Kinshasa est dans le noir Ndeko Zulu Yokolobi Kinshasa tolobi te ke ba électrifier tout Kinshasa les choses vont palier par palier yoka te mais Ndeko Zulu to kuti mboka na ndenge nini to kutani pena to daki bité pena ba difficulté nini mais vous avez critiqué trop quand vous étiez dans l'opposition mais on est biso to koti dans pouvoir to kutani na Covid Covid c'est pas une excuse, c'est une réalité. Kabila kota na crise économique. Arlette dans comprendre ndenge nini on va la déranger on a déjà. C'était là que ne pas. Tokuta ni lelo na crise eza mondiale, il y a Ukraine na Russie. Yango ndekuta eza kuta la base mais eza kaka Kinshasa ta eza kaka Congo ta c'est partout dans le monde. Ba o ba voyageur ba ndeko na biso baza na diaspora. Ba ko yebisa biso que biloko emati partout. Biloko comme cher partout. Et ça, président Chilombo Tem tout a commis un mati biloko. Non, il essaye de faire des efforts. Ceux qui ont makani ndenge ya gérer, il y a gouvernement passé, mais les lelo bande de ba fonctionnaire, bande de ba militaire, bande ngo mona sou passe makasi. Pour ba lingo fan saka salaire na bango lolenga alinga okutango wana. Alinga ko sala effort pour améliorer. Salaire est ba prime les bakisa mais salaire est bon gâté. Maître Magali cité. Ma prime ndebo bakisa. Ba 20 000 ba. Maman Grete Rosamaloba. Cité. Côté ya ouest kuna bakati mutu etika kozwa maite etika kozwa courante c'est vrai que bokolo beza faible parce que Kinshasa eza munene et puis nyonso eza concentré na Kinshasa te même na ba province musu to mona kala mingi te awa na Bujimai donc je pense que quelque temps mo konza boka koti mbala liboso ba mona mai ezo bima na ba pompe donc pour la koloba que Kinshasa kaka tene tozo sala na Kinshasa tozo sala partout pour à eau profonde wana pendant plus de 18 ans. Au moins, projet parce que Milimo a Kalebana au Kangamakaka. Parce que Milimo a plus de 18 ans et Gora automaté et des Bundisa. Merci. Les travaux ont commencé. Merci, Maître Magali. José Makila qui est lobby travaux bandit. José Makila fait José Makila. Maman Grete, il y a pas ma question. Oui. Tant que beaucoup de Congo Airways. Oui. Lelo, il tire combien d'affaires? Bon, bon. Maman Judith, une année élection. Bino, vous en opposition. Parce que dans le bac, Bino, vous avez une place au Bébaninga, Bandeko, et nous, c'est que vous avez un pembe. En âme et conscience, Facha, ça dit au moins un qui a malumate. À salité. À salité, maman, ça va calme, vous avez malouba. Ah, bah, maman, Smalto. À salité, na kota la Oyo, Bango, Zaki, ko décrier. Nous, on est en train de parler, il faut être pragmatique. Na CPI mingi na ndeko Magali o alobi que to lo bato mema débat na niveau moko likolo par rapport à mibeko ya za buta mibeko mais qu'on soit quand même juste de Bozulu ce qui to lobi que asali tant bandeko bazala ki na opposition biso surtout za ki na opposition na bango to za ki ko décrier impunité o ezai ko salema na gouvernement o ezalaki ya ndeko Kabila mais non biso tokanisaki que bandeko o balobaki na slogan bakotaki nango ya le peuple d'abord que tant bakokoma na bokonzi na bango bakosalela o ezali le peuple balakaki biso yango na nina loba d'abord par rapport à ba promesse ezali na adage moko elobi ce ko sali ozui engagement comment l'angoti na suka ce qu'on moins ko comment l'ango na suka te ko ça l'engagement te mais
tu remarqué dans le gouvernement, il y a Union Sacrée, il y a plus de promesses que de faisabilité. Baza ko promettre biso, bako sala boye, bako tonga boye, toko sala boye, et même pas plus tard, 1 mois ou 2 semaines, toyoki likambo ya université. Ndeko Zulu. Tozala quand même bateau. Comment est-ce qu'on peut promettre et l'autre autant que nous on va dire autant la budget nini, bako louer budget nini pour que la construction kuna na nini. Nambandaka. Mais entre temps kaka bango na balaka kibiso que tokokoma RDC et kokoma Allemagne et kokoma Allemagne d'Afrique. C'est quoi Allemagne ngo bande ko lo banana. Allemagne d'Afrique. Tokomi ata Maroc d'Afrique té. Donc mata Maroc ou bien surtout le bata mboka moko ezali ata Afrique du Sud. On le to banana na Allemagne. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec le gouvernement en place. Ils ont tellement échoué lamentablement. Bazol l'ingatiko komi a grippé na fait aux ko salema soit disant que non tant bandaki Covid yaki ekalaki biso FCC ayaki pe côté naie. Mais non, le problème c'est que quand vous voulez avoir une bonne gouvernance et une bonne volonté politique, j'espère que bakore ko sala ba concession et ko pousser makambo et que nandenge mosusu. Mais bande côté ma baza égoïste na bango moko. Tala kaka na gouvernement. Donc il y a d'abord avant tout bandako simba balabala mai parce que biso diso d'aucun ignore qui chasse ses amolili. Quand bazo le banabiso mai. En tout cas ba pesa biso pe ba précision na ba quartier nini. Pour tozo fana na cité mai zate. Mai za ya koluka. Balobi na province. Ceux qui na province mai za na province. Mais les biso en vol to ko installer ba puis na kati ya na kanangate. Bazotange la biso ba biloko basali. Mais dans le gouvernement, par rapport, il y a 14 milliards. Au bazo bête la biso CT. Et 16 milliards. Bah quoi ça la plus mieux que ça. C'est en 2023. Ndeko Zulu. Procès 100 jours. Combien de bato bakangami? Mbongo na ninga tuna nde eloko trop takanga na mutu. Mbongo wana ekendaka wapi? Je salue bravoure ya ndeko na biso alingeti musala zosala. Maintenant, je me pose une question. Mbongo nyoso basala kawana patrouille financière wana. Mbongo nekenda kawapi? Parce que ti le lo mboko ezaka na pasi. Yango nemte ko mata budget. Mais on m'a sa budget mais to ko retrouver na kati ya panier ménagère té. Parce que zo futa ba voyage, ya ba konzi mboka. Mais non. Mama arrête de Ndeko Zulu. To pusani topusani balobi nga surtout likambo ya koloba ke bazosala basali babalabala mais babalabala ko compter du doigt na modèle bango bayelaki biso le peuple d'abord et puis likambo oyo ya soso d'Afrique soso nini soso béton et kenda wapi comment est-ce que nous on a des lacs où les poissons sont en train de mourir de vieillesse un ministre qui se lève un bon matin quoi que nous ça l'importation il y a biloko kolia et il y a kanakati ya Congo et ils vont dire qu'ils ont bilan na bango zali positif. Merci maman. Ça c'est moquer de la charité quand même. Maman j'ai dit tout ça wana. Non. Alors maman Doris. Non nana mutuna otuna. Na pays au chômage ils ont dépassé 80%. Il y a ça biso na 4 ans. Régime na bina Union Sacrée pour créer combien d'emplois? Toké maman Magali, maman Doris, toké. Vous créez combien d'emplois? Ndeko Zulu, tu vas na répondre. Mais on a la question. Mais on a la toilettage. Mais on a la toilettage. Ouais. Ndeko Zulu, tu vas répondre maman Odia. Maman Odia, il faut yeba yeti. Na régime na bino, il fallait élection en 2016. Hein? Mais c'est Kabila na posa na ye à pouvoir a boy ko salisa élection. Opposition à Kalande élection. Maman Zalaki Niate, Zalaki Nia. Est-ce que c'est l'opposition qui dirige? C'est l'opposition. Et vous voulez voter dans l'élection sans opposition. C'est le président Kabila qui était président. Merci, ça va pas maman. passer. Mais il peut pas aller sur l'opposition. Merci maman. Zalaki censé organiser l'élection. Bibo ya
parler d'élection, Kabila doit partir. Donc, quand il s'agit de 2016, automatiquement, Kabila sorti en 2018, au moins, il y a une période où peut-être il y a un bureau, il y a un terrain, il marche catholique, il y a un benga. Oya bakapangalo oyo na kumbi libota na ngato ke na terrain to mona ki oyo président Kabila sala ki ya mabe oyoki ezate oya kaka koloba po moni président Félix azalelo oya bino nyoso tu ozwa ngobosa na to ebi nyoso tu ti lelo za na mutu po wana une opposition qui dit la population on peut cette population kanda à côté na balabala voilà maïka mokana Tokei Mama Doris. Président Kabila zaki censé organiser l'élection en 2016. Na posane ya ko umela na pouvoir. Biso pe de quoi aussi to telema ki to bi non constitution c'est pesa biso valeur te soki mutu abwe ko organiser élection bo longone na makasi. Amemi biso ti to zu ba mort nyoso tout to zo ba rosi mukendi ba nani lelo ba Thérèse Kapangala wana nyoso tout. Ba sango yo ngana zaki période wana na Saint Léopold ndeko osulu. To vanda geni to beta ba chapelle na biso lelo to zwa gué de cause to zali awa président Félix yo anazo organiser élection sans problème n'azo organiser wan non avec sans problème sans l'opposition Kaseni c'est lobino bomona ki neti ekozala te bozaki na ta ekozala peke parce que bozala mabe ekozala biso président na biso Jean-Pierre Bemba lobi okende provoquer peuple nous sommes là tous aux ba carte biso opposition tozalaki awa toboyite na mboka ezana bana misu bazaka mangbongi okoki ko boma moto pona mangbongi na yete soki ba yebi mangbongi te eza mutu makasi mais awa to monaki na régime passé bakuluna bazaki ko boma bango mais président Fachi aye a songi si service national service national na période président atikali ko sala yango te lelo tozozwa bano tomonaki bana mabe lelo baotsela biso baban tozolia masango baotindela basoda malembe ezokende eza teke nyonso tu tolongi mais bazopanza lelo service national na baprovince misusu tokei na oyo bato bazoloba oyo bazoloba balobi non président Fachi akei kopromettre non, à promettre. Parce que des promesses non réalisées, on continue toujours à promettre. C'est le mais la vie, ceux qui osent appeler na mutu, il faut poser un projet. Oui, il faut avoir des projets. Tant qu'on a un projet, oui. Il respecte le président de la République et le sentiment. Il y a peut-être informé. Na plan il y a 145 territoires. 145 territoires. On a tant qu'il y a cité université en Bandaka. Et ça na kati il y a 145 territoires. Et ça na kati ya 145 territoires. Omoni batu misusu balingi teke mutu aloba ke na kosala loko bu. Yo vanda kimia tango mutu ayebi su ya promettre yo ata nzambe ya prometa biso ki akozonga no. Jusque là zongi te. Tozo zela ye azongi te. Mais si tu as quelqu'un bien qui a promettre yo vanda zela soki ezoko kisamate ndo oloba ke no ezoko tango ba yebisa biso o non président alakaki koto ya salite et sa construction. Il faut boyer avec la construction, il faut essayer de couler, mais avant de promettre, il faut mais Zalit, mais quand tu promets, il y a pas ça vagil. Non, nous surtout ezali na kati. Ndeko Zulu na ko chité te marambeze beli. Pacification ya territoire national. Point sensible. Ezali yo ka Ndeko Zulu. Point sensible. Kabila tikela bino mboka mobimba. Nani? Kabila. Kabila tikela infiltré à tous les niveaux.
Ok, yoka eloko président Kabila tikaki. Omoni tanga lobi atikaki nyonso. Omoni neti bamboka na babunanga na soko kei. Ba chef ba territoire na nyonso tout. Ce sont des infiltrés. Vous avez fait quand le président Fati a déclaré état de siège. Tout le monde en a parlé, bah député à PPRD. Bah télémé état de siège, baboyi. Le président qui a touché point. Point à toucher à citer Rwanda. Oui. Merci. 40% ya nini ya banyamulenga che bango na armée. Eza na régime ni. Merci. Les accords qui sont allés signer au Rwanda. Merci. Maman, quand on courir derrière le temps. Je peux parler. Après maman chrétienne. Là, c'est des annonces sur l'émission. Là, c'est des annonces sur l'émission. Oh oui, c'est là. Nayokia wa babandili. Na tout une question T. OK. Là on confond vitesse et précipitation. Tout na question kasi. Pour la ligne bozomo na noir place pembe zali. Facha to sala musala qui sera répondre ngana. Babina tout na yo osana parti ni. Ekoya. C'est qui est sûr qu'il n'a qu'à postuler comme indépendante T. Pour Seuil et Boma, chance n'y a surtout à candidat indépendant. D'accord, Christina Lobi, on va partir na ya. Deuxièmement. OK. Na tout ni maître Magali. Tout a été. Okoki kotang sa moi na école à gratuité de l'enseignement parce que déjà collège Boboto, les écoles dites de Nancy, de l'élite. Lycée Bosangani ya primaire, collège Bosembo ya primaire, ba école wana ne surtout ya ba Nancy, ba sala ba arrangement na ba parents pour que ba futaka ba $200, ba $250. Parents ont la ligne à venir à moi nanaye, bandima arrangement entre particuliers pour nani ni ba sauver à venir ya banana bango. Je suis sur le terrain quand on parle de la gratuité de l'enseignement, j'ai des éléments. L'enseignant congolais, on a un programme appelé GAP, groupe d'action psychopédagogique. Oh, l'État congolais a checké en place pour rappeler les enseignants à l'ordre. Ouais, puis poignet ça la maralisouté. Enseignant en ansala. A motivé te. Yango ba sala kango lisouté ba réunion on a les GAP. Si on y est bien tanga sur le GAP. Tu verras l'importance du GAP, mais ça ne se fait plus. Je suis allé sur terrain, ils m'ont dit nous avons faim. Nous sommes démotivés. L'État ne nous paye pas bien. Vous voyez? Bilan positif. Quand je suis en train de parler d'un bilan, le bilan c'est les résultats des actions programmées, des actions prévues au préalable. On ne peut pas venir comme ça. Gouverner c'est prévoir, gouverner c'est planifier. Aujourd'hui nous avons tellement que nous avons des actions par-ci par-là où ils qui prévues comme conséquence. Action, action, il y a bilan et botte la biso makambu sur makambu. Comment voulez-vous proclamer gratuité de l'enseignement? Mais boyebi état ya ba école, état de un système éducatif la biso boyebi angote. Boyebi que tozana combien d'écoles? Il faut construire combien de salles de classe? Il faut payer l'enseignant combien? Tozana combien de nouvelles unités? Tozana combien de non payés? Mais vous venez vous proclamer la gratuité de l'enseignement ou que enseignant azalaka na lycée bosangana banda ko futa ma $500 na collège boboto $800 bozongisi bango nyonso tout na au début $150 okanisi am ya bandeki ko pesa moi na cours na $800 pour que y pas résoudre problème ya libota na ene ya bana na ye akoki ko pesa cours na $150 o ba la kaki atate ke okokoma na $150 akoki ko pesa yango bango pe baza bato baza na mabota to ye na yoki awa gratuité de l'accouchement. Encore le manque de planification. Avons-nous combien de maternités à l'État? Si
soki toza nango combien eza na quel état ba maternité bazotanga wana kota na force navale na hôpital la force navale maternité nango c'est la poisse atanga na koki kotika moto na ngai ya libota te na préféré na tekelamba ke kobota na maternité mususu toujours du populisme parce que quand ce n'est pas planifié, quand ce n'est pas prévu par la loi, quand ce n'est pas prévu dans la loi budgétaire, les résultats c'est quoi? C'est le fiasco en application nango parce que ça n'a pas été planifié. Madame parle de la volonté du chef de l'État, des dirigeants. Madame, je vous informe, à un certain moment de la vie, on n'a pas besoin que de la bonne volonté. Non, on a besoin de l'expertise. On a besoin de la compétence. On a besoin de l'expérience. On a besoin d'une vision. Vous savez pourquoi de l'expertise? Parce que l'expertise ne tâtonne pas. L'expertise vient donner une réponse claire à un problème bien diagnostiqué, madame. Ce que nous voyons ici, ce n'est que du tâtonnement. Prenons le cas, il y a un billet d'avion. On nous donne avec fracas les billets Kitty. Bon, son avion boni. Bon résoudre un problème, il y a exploitation à pétrole, ici quand bon résoudre un problème, il y a exploitation à pétrole na Mwanda au Angola, tilelo, azali comme on est la biso. Vous venez vous donner un avion le compagnie aérienne est plus qu'il y a privé et les privés aujourd'hui bazali ko nyoko là-bas na mboka. Au comme on a vol les alaki na 12 heures ba yeko annoncer bango na minuit que vol les causes les sous-soutés et là quoi coller pendant tout ce temps ezalité maya comme les alité et aujourd'hui on parle même que on a vu comment les tarifications est mati. Où est l'autorité de l'État? Naye des sous. Oui, une minute. Nadal parle des infiltrés. Ouais. Non, c'était une excuse quand vous étiez dans l'opposition, madame. Aujourd'hui que vous avez les pouvoirs. Et c'était déjà un diagnostic. Bosalaka R, Bosalaki en opposition. Ça veut dire que Bonotaki, Bosalaki déjà plan. Comment résoudre ces problèmes? On a déjà ici, détecter en étant dans l'opposition. Mais jusqu'à présent, comment vous continuez à décrier les infiltrés? Infiltrés, on a baza plus fort. Baza plus fort que l'État. Où est l'autorité de l'État dans ça? Vous parlez aujourd'hui de Koulouna. Non, madame. Non, madame. Le district de Tchangou souffre nuit et jour. Souffre nuit et jour. La police congolaise n'a même pas de véhicules pour une intervention. Le chef de l'État a télémi, à lobby, n'a décrété gratuité dans l'hôpital général militaire au Yakan Kokolo. Mais décision en éthique, la papier chef de l'État. Militaire à Kan Kokolo. Militaire à Kan Dolombaki. Militaire, il y a Kan force navale. Militaire, il y a Nini Nabakao, il faut kende kuna. To Yakan Kokolo, Yemoko, Batikala comme la décision en até. Bako Somba Kisi. Bako futa consultation. Bazo Somba seringue. Bazo Somba maï. Na tonga oya ko bete la tonga ya maï. Bako Somba. Pour dire une fois de plus que les gouverner ce n'est pas du populisme. Le bilan est le résultat d'un programme tracé, d'un projet tracé. Le bilan, c'est une vision. C'est le résultat d'une vision qui existe. Une fois de plus, arrêtez de venir dire que le bilan existe. Ok? Na une année de na une année. Que le seul bilan au biso toyebi ça ba université bango bazali ko promettre. Okumisa. Ouais, ou taper na mbongo moyibi pour ram, ça reste l'escroquerie mondiale. Bazo ba ko tonga na université ngai ba yiba mbongo na nga ram ezali importé. Ram ezali taxé parce que la taxe doit il faut qu'il y ait une contrepartie na joie contrepartie ya mbongo na nga ya ram. Donc on yebi ke ba yiba biso mbongo ram. Bachera mboka te kaka par bonne volonté ne maman Christella Lobi, bachera mboka par expertise, compétence, vision, expérience. Et ça t'es na union sacrée, c'est l'homme qui était là. Wana eza yende mtalo. Ah, nous sommes ça dans les tâches techniques. Sikoyo na lingina lobaboyi avant que na répondre na question wana. Omoni makambo nyonso bango bazoloba wana. Oui. Bazo sala net omoni ndenge zalaka na mai. Bato mosusu bakobwaka filet pona asala pêche azupona kokanga mbisi. Bato mosusu bayaka kaka na oto bengaka ndobo. Donc na ndobo wana yazaka na besoin ya mbisi moko obie mibale. Ya mwana bandeko na biso oyo bazo sala. Na kati ya mai oui bazobwaka kaka ndobo. Bazobwaka kaka ndobo olie babwaka filet. Le bilan est positif. Dans une année, le bilan est positif. Une année à élection. Une année à élection, le bilan est positif.
parce que bilan to le bela on a na lingala ta mususu na français na linga bilan ezali au sali programme na ndenge to komi na décembre bo le 31 eza na programme oyo les projets oyo salaki le 1er janvier il y a des projets oyo et comme ba programme oyo ba programme oyo ko réaliser pour na bango ndenge bazawana pendant que le président Félix Aza na pouvoir les bilans kozala négatif par rapport à quoi les bilans est positif parce que tolobeli awa gratuité d'enseignement tolobeli la qualité de l'enseignement tolobeli ndeko tolobeli port à nos profondes il n'y a pas de problème est-ce que ça problème quel normal quel normal positif volonté heureusement positif ye akendaka ba militaire mususu ba policier mususu bazozwa primité bazozwa te na éviter bazozwa te pourquoi parce que ngai pe ndenge yo tambolaka ngape na tambolaka na ba banque tout comme na ba sous extension o ba futaka batu na mona ba militaire bazalaka payer na mona ba policier bazalaka la solde est différente de la prime afin qui me comprendre position on vit avec le salaire de base mais salaire oyo ele kaka wana oto bandaka kozwa o ba fonctionnaire ba bandaka kozwa na salaire oyo komi lelo atozala quand même honnête pouvoir d'achat pourquoi bazobwaka kaka ndobo olie bakobwaka fileté comment bwaka pe filet bazobwaka ndobo bazopêcher ka pouvoir d'achat Fati 2023 match kitoko merci c'est très facile non Didier Deschamps comme baza ba maman na pesa bango 30 secondes pour la conclusion hein baza ba maman tout respecter la maman alors ba technicien on s'appelle lundi parce que nous après il y aura salut week-end, il ne faut pas balancer publicité. Lundi, nous reçoit chaque technicien à représenter au Sali Canal Presse durant l'année 2022. On va conclure l'émission dans 30 secondes, maman, pour respecter. Madoris. Na 30 secondes. Na 30 secondes, en tout cas, Ndeko Zulu, merci. Nandengo créé émission. Chaque samedi. Pour Nabiso Bamba. Canal Presse. On dit que Tozaïna Makambe Belé na Mtema. Canal Presse, c'est quoi Yambi Biso. En tout cas, Ndenga na Yembala ya Yambo, mais Ezambala ya Sukate. Fati président 2023. Malati dynamique beba. C'est là que maman Odia. On va conviction. On est président Nabiso Jean-Pierre Bemba. Biso tozo le kana école du parti président Jean-Pierre Bemba ninga za nazane motema moto tenga na benga ke l'homme à la patience du cœur ba sala ye mabe mais il est là merci il est là 2023 match qui top 2023 tozali président Jean-Pierre Bemba lobibo kende ko s'enrôler ndenga na yebisi bana ya ngaliema mama toko sangana na kende ko tika bino nyoso na centre d'enrôlement bozwa ba carte na bino et puis tango bako sala pona ko pesa oyo azali congolais carte na ye na ko zala wana pona ko tambola na bino. Merci maman Doris. Maman Judith 30 secondes on conclut l'émission. Maman Judith aza parti en vol, il y a Délice Sam ba en opposition. Maman 30 secondes tout ça conclusion ko to kabona. Merci beaucoup de Zulu, merci Balandi Nyoso, Balandi Biso. L'autre le babiso n'envole au lobby Tommy enrôlé massivement parce que élection ben oui élection causale maman Doris parce que il faut to sanctionner bateau no so bazo memela biso ndende ko kisa bi populisme wana il faut to sanctionner bango batu nyoso oya union sacrée o bayaki ko memela so bangambo o bazali ba corbillard bango ba memakaka baye batik na cimetière baki baye ba memi baki donc on va au lobby bomi enrôler massivement tokende na ba place nyoso bien que ba irrégularité eza ebelé mais tokokota bomi enrôler et que tous la moment venu pour tokoba ko sanctionner ou ezali gouvernement en place au Basali et l'autre côté pendant 4 ans là-bas. Tout c'est le 20 décembre 2023. Soyez précise. Le calendrier déjà on a. C'est ça déjà. Le 20 décembre 2023, celui qui va sanctionner, va sanctionner. Tout c'est. Maman traite. 30 secondes conclusion. Ngali ngape lokola na pesi matondi ndenge balba na lingala parce que
c'est Mbalananga ya Yambo pour na participer à l'émission. Voilà. Pour participer à l'émission, on a kanisi eza ya soukate. Chaque samedi on va faire des message nanga ezali Grete azo ko sensibiliser la population de s'enrôler massivement pour na élection na biso déjà il s'est pointé à l'horizon le 20 décembre comme au Tikolobawana pour na ko sala pour na ko relire pour na ko pesa deuxième mandat et pas il y a Fachi Beton le président de Père et de Mère na lobi boye le Père et de Mère Mokolo Koto. Merci. Pas de commentaires. Merci. Yo on va profiter conclusion au salut toilettage. Alors 30 secondes. Non, ça toilettage t'es maintenant rappelé. Magala conclut Christelle va conclure. Non, rappelez le romo 30 secondes maman. Tant au président Bemba à Ken Équateur na Gemina alobi à monana no couranté à CPL ndenge courant et quelques mois après président Tshisekedi a Kekuna en Équateur population les gouverneur à biso bela biso tabaka autopelisa et ça conclusion s'il te plaît conclusion nanga na makambo italien enrôlement à l'époque où président Kabila za na pouvoir IDPS pekisa ki population qui ko s'enrôler abi non population ko s'enrôler mais biso peut perdre to pekisi population qui s'enrôler mais population yemoko aboyi ko s'enrôler parce que la population ne peut pas accompagner une médiocrité processus électoral les locaux oyo et organisé na ba partie prenante opposition majorité société civile il faut ba composante union soana etinda ba animateur na bango na kati ya seni awa na seni moko oyo opposition azate société civile ba malmené bango po ba désigner ba animateur na bango processus électoral ya ndenge wana ekotinda bato na kao et la conséquence population va continuer à souffrir yango bomona kitango président Tshisekedi akende kozwa carte na d'enrôlement engouement ezala quitté population et accompagné été tant au président Martin Fayulu ake kozwa carte d'électeur batu batelemi baloba mais président salibo ndenge nini comment yoko loba que processus électoral bino opposition bozate otindika population akende kozwa ba carte d'électeur Monseigneur Ambongo ake kozwa carte alobi non carte ezana qualité moko ya mabe makasi Seni il faut bongisa musala. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que population avant yo kende kozwa carte d'électeur Seni a bongisa musala et pour na ko bongisa musala d'abord faut pas bongisa qualité à carte et ensuite la partie prenante union sur la carte à processus électoral va se retrouver la carte à Seni biso union sont organiser élection et profiter na mboka na mikolo ezako ya c'est là 30 secondes conclusion na sisi na maître Magari à la jeunesse au balobaki na bango bo se préparer bo zalandeti ba observateur té comme ba électeur té élection bo zalandeti ba acteur cette jeunesse là qui a faim. Cette jeunesse-là qui n'a pas travaillé. Cette jeunesse-là qui, quand tu n'es pas l'enfant d'eux, aux alliés à parti politique, morote moyo se retrouver dans entreprise publique égalité. Moyen ba engagé dans service de l'État moko égalité. Moyen ba engagé dans établissement public moko égalité. À cette maman là qui a payé les frais académiques pour son enfant, nambongo ya maki, nambongo ya lipa, nambongo ya makala pour que mwana na ya kende ne fils que inikin wana et que lelo mwana wana aye na diplôme musale zate. Akena CNSS ba ebisie décret ya matata ponyo nanu longwate tozoto engagea kabatu te mais 3 mois après comme on a bilongia sika soko tuni bilongia sika na bokoti andenge ni akoloba na ke naza mwana ya na uchi na parti politique et bongo biso to abana yate biso bana ya basoda ces peuples là soyez conséquents na bachona bino na 2023 il est grand temps de chercher les dirigeants qui ont la vision qui expertise merci bon s'enrôler massivement et sanctionner les incapables. On a conclusion. Maître madame. Merci. Et ça va bien la secrétaire. Exactement l'émission en tout cas maman chapeau. Exactement l'émission qui est mbala sima toroya susu. Na lingi ko ça loka bande ko basali ya bien que ba mususu bato ke na sens ya ko décourager bato ba ke de ko s'enrôler té. Bah élection ezali opportunité pesa meli biso population ezali d'abord devoir civique o esengi biso surtout kende ko accomplir ango il faut qu'on banana enrôlement pour biso ne mututo si akaba animateur pour ba représentateur biso kuna na ko banana
présidence ti na ba assemblée na koloba awa bomoni mingi mi bande ko na biso bazo kene na populisme belé mais biso en tant que basi biso to yebi que les lots aux un partenaire moro privilégié en la personne de son excellence Félix Antoine Tshisekedi oyo a valorisé basi les lots aux mona ba basi baza promu na ba poste décisionnel to bon matanga chala mwana mais maman oloba ki awa matanga chala mama Marlette Negeni après conclusion na yo c'est pas il faut un plateau oui donc et c'est na biso ba maman parce que biso ba maman de tozo constituer électorat ya ebele biso ne tozaka nombre de biso za kebele et sengeli to renouveler confiance na biso na mokonzi mboka oya lakisi volonté na ye oya lakisi makambo na ye tozo mona bande ko na biso opposition bango ata bolamu oyo mokonzi mboka sali ba monyoka tolanda Etienne Tshisekedi balingaki que mokonzi mboka sali eloko te mais nyonso mokonzi mboka sali makambo ebele to ebite kasali 100% nyonso aza humain. Merci. Gouvernement est humain. Il y a des choses où ça mis l'olenge biso to zela kité mais il y a ebele to sali il y a ebele bona mboka pour na ba congolais. Président Vidé Chimanga quitté. Président Vidé Chimanga za quitté. Voilà état de droit yango. Tuna Christela bonne gouvernance ya Kagame ezali ya koboma ba militaire na biso. Tuna Christela tangu Kabila zalaki kofuta biso 30 000 francs congolais. Alors ba quitté pona nini les autres communes 262 000 francs congolais de Mawa biso ba mama ya ba soda. Merci à amis téléspectateurs, tout lundi.